bonsoir na bande konyoso bota la vidéo na nga ndeko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or nga la ya pamba pamba te so na yebo siki na memeli bino lisolo ube na yeko lakisa bino recette. Lelo Mama Bijou d'Or na yeko lakisa bino recette te na yeko betela bino lisolo. Lisolo na nga la yeko betela bino eza lisolo ya pasteur moko boye na Belgique. Ndenge nga na bandaka nga na beta masolo Mama Bijou d'Or alakisa ba recette, Mama Bijou d'Or asala ba publicité, Mama Bijou d'Or ata ba information ezoleka na Congo, na mutu nyonso to okuta na vidéo na nga soko s'abonner na Bijou d'Or TV, s'abonner na Bijou d'Or TV, ozala jamais déçu. Mama Bijou d'Or naza besoin ba j'aime na bino, naza besoin ba commentaire na bino, naza besoin bu partager ba vidéo na nga, yango nde eloko Mama Bijou azoluka, naza besoin ya ba soutien na bino. Nazo beta lisolo ya ndeko na nga ya mobali aza pasteur na Belgique ka ndenge zalaka mwasi na mobali bakutani mwasi ayebisi mobali ayebisi mwasi ke wi nga nazalaka étudiant na tanga a na Belgique mwasi azalaki na séjour na ye ya malamu basali bolingo na bango tie kosala ke babalani mobali azalaki na séjour te mwasi azalaki na séjour mwasi apesi mobali séjour ndenge zalaka ke excès kovanda mwasi ayeko découvrir que mobali azana ba secret moko boye ayebisaka ete avant mariage ke mobali na Congo abota bana 6 na ba mama mibale différent et salaki ke ba famille mwasi ba yebiango ba famille mwasi ba komi ko donc ba sali neti ba teleme na libala wana mais tellement mwana na bango alingaki mobali mwana sali nyonso tout ke alekisa yango ba accepter mobali naye ba excès de kovanda bazovanda mwasi azaki na musala ya malamu mwasi akomi kofutela bana wana classe na Congo azui bango en charge mwasi mutu asalaka papa na biso asalaka te couple wana basalaki 17 ans ya kovivre na 17 ans na bango wana babotaki bana 4 donc baboti 4 mwana na bango ya liboso donc bana na bango ya liboso babimaki mapasa donc mama wana boti mapasa na bana misatu babandai na bango kovanda mais papa bandai ko se comporter vraiment malamu te na kati ya libala parce que moi si muta bandai ko sala tout moi ça foutait la bana classe moi ça laissa famille moi ça fouta ndako moi ça fouta ba facture mobile papa wala asala ka elo côté papa wana zela kaka information na information ce qui a continué na TV boye information à Congo au banda tongo ti 5 heures donc papa wana zaki kaka information banda ko sala elo côté abanda ko se comporter malamu te na kati ya libala na ye mama amoni ke oui trop c'est trop mama kobi ko déclarer mama lobi non ngala on vandi sabatu na yebisa bango soki ozo continuer bon ngala senga divorce mama bengi si ba famille na tous les deux côtés mama lobi na ba famille na ba yebisi ba famille ke oui ngala za ko sala ko senga divorce mama wana kamwe ke oui mobali na ye andimi alobi oui kende ko senga na divorce so ba bengi biso na 8 heures au moins na petanga 6 heures na komi kuna mama wana zaki étonné komona ke mobali na ye ake de koloba makamba bongo ya kansaki lokola lobi bongo mobali aloba ke oui limbisa ngai en tout cas ko senga divorce te babilo mo ndengwana en tout cas mobali andima ki alobi na mwasi senga na yo divorce kutu ngal soki mukoloba bengisa biso ngala okoma 2 heures avant heure o ba kopesa biso mwasi aleli esalaki mwasi vraiment pasi mwasi amonaki yango vraiment bi oui offre komi ya solo parce que mobali na nga andimi ke ngala senga divorce mwasi asengaki divorce et puis bakabwani na 17 ans na bango oyo bavandaki 17 ans na bango bavandaki papa wana atikala kosunga mama te atikala kopesa mama conseil ya malamu te parce que mama mutabandaki kosala mama wana atikala kosomba ta velo ya pamba te tango baboyani nzambe aeko tia loboko mama wana azwi ndako na ye na crédit mama wana asombi voiture na ye ya malamu sikoyo papa na biso pasteur abeli liboma ndenge azalaki na mwasi na ye akanisaki mwasi wana otikalaka bongo amoni ke après divorce mwasi wana akomi na évolution ya malamu ezalaki na jour mosusu ya fête ndenge ka ezalaka boye na kati ya fête esili mwasi abima boya démarrer voiture mais qu'il a le poussa boya remarqué que ça ne va pas moko boye mama na telemi atala boya 4 pneus à voiture na ye batobola mama bengi ba police basali banquette baluki papa wana ndimi alobi oui ngam tuna salaki yango ngam tuna tindaki batu batobola ba pneus wana eloko eza sikoyo mabeo mama Bijou ekobeta c'était awa après divorce papa wana
akomi lokola mutu ya liboma, akomi kosala ba Facebook ya lokuta pona kofinga mwasi na ye, pona kofinga ka camarade ya mwasi na ye, parce que mama wana ne nazoloba bazaka la copain na ye moko azala na Congo, copain wana ayaki vacances na poto. Siko papa na biso ya pasteur asali ba enquête, ayebiti musala ya mobali yango esika mobali yango asalaka, akomi kobenga bato ya misala kuna na Congo, kofinga mobali wana, akomi koluka ba copine ya ba copain ya ex na ye na Facebook na ye lokuta na kofinga batu, kofinga garçon wana uti Congo. En tout cas papa pasteur azosala n'importe quoi. Yango wana nga mama Bijou na lika na loba, yo oza pasteur ote ya bandimi nini? Parce que comporter comme wana pasteur, il faut ozala exemplaire. Yo te arabatu bolingo ozala contre na ba divorce, yo mtozaki mutaliboso, yo mtotindaki mwasi na yo asenga divorce. Osenga abatu ke tosala mabete, mais yo mutaliboso papa pasteur, yo mtosala ki tentation ya oboma mwasi na yo kotinda batu batobola ba pine ya voiture na ye. Soki mwana mwasi wana lelo akufaka, bana na yo eske balinga yo? Mutu aboteli yo bana 4, ake maternité 3 fois pona kobotela yo, likobota eza liwa. Mama bana na yo na mabe na ye na malamu na ye bandai kozwa engagement, abandai kozwa bana na yo obaza na Congo en charge, afutela bango ba classe. Il fallait ozala ta reconnaissant na wana papa na ngai. Papa na nga pasteur ozali ingrat, mutu bokoli yo pendant 17 ans. Otikali kosunga mwasi wana na eloko te. Boboyani na mwasi asali bapa, sombi ndaku na ye, azwi ndaku na ye na crédit, asombi voiture na ye. Yo ekomisio liboma. Mwasi apesaki yo chance ebele. Mwasi apesaki yo chance ebele. Mwasi abandai toujours ko sauver mariage na ye. Yo mutu tindaki mwasi wana asala divorce. Et puis après divorce okanisaki nini? Parce que koboya na soko boyi mwasi ube boboya ni mwasi na mobali, il faut yebaki après divorce. Mwako ko kozwa chance azui bolonga li na ye mususu. Mama na biso azui copain na ye komisio bilobela. Kofinga bango na ba Facebook, kosala n'importe quoi oyozo sala. Nga siko problème na ngezali ke au côté ya batu nini? Parce que bino mo ba pasteur boyeb sa biso ke to sala mabete. Yo za le premier oza mutu aliboso oyozo sala mabe. Ata yozo kanisaki batu bazomona ote menzambe aza komona yo. Soki ezali nga nazali yo na ote ya lisusu te. Senga penza ovanda na ndako parce que makambo ozo sala ezo sepelisa nzambe te, ezo sepelisa batu te. Tentation ya koboma mama ya bana na yo. Conseil nga na opesa kaka ke soko za pasteur, il faut zalaka exemplaire. Parce que batu bakendeke kuna ezala batu msu balobaka ke oui, nga na kei na makambo pasteur na biso asala etalinga te. Oui, etala ote pourquoi? Parce que pasteur azotelema liboso wana il faut zala exemplaire. Il faut makambo ya zote ya bino, il faut yango izala ke ye pe akosala. So pasteur aza exemplaire te pourquoi kokende na église na ye? So pasteur azosala makambo ezo sepelisa nzambe te pona nini bozala boyoka mateya na ye? Pasteur bino botelemela a divorce, oza mutu aliboso tinda ye mwasi na a divorcer. En tout cas mama Bijou nga lingeka na pesa conseil na papa pasteur oyo, luka vraiment nzambe ya solo. Senga mwasi na yo pardon, senga banzimi na yo pardon, vanda na nuna ndako kote ya lisusu te, parce que ozo sala makambo ezo sepelisa nzambe te, kotinda baboma mama ya bana na yo, ko sala ba Facebook pona kofinga ye, mutu abokoli yo pendant 17 ans, mutu abokoli yo pendant 17 ans, mutu abokoli yo bana kofutela bana yo ba classe na Congo, oza reconnaissante. En tout cas luka nzambe vraiment ya solo. Conseil mususu nga na pesa ndeko na nga ya mwasi, na opesa yo conseil te, mais na opesa yo courage. Bolamu epolaka te. Ndenge ofuteli bana na ye wana 6 na Congo ba classe. Osungi kaka bango.
bolamu epolaka te quelque part nzambe bombeli yo bolamu na oyo osala ta bana na yo bakobénéficie nango. Et puis le plus grave lisusu balobi ke papa pasteur akomi kotraumatiser bana na bango 4 oyo babota mwana moko kutu déjà ilipasa moko ye azwi ye akomi kotraumatiser bana ke soit disant papa na bino likango ya mama na bino wana aosala bino mabe. Nyonso tu wana kaka kosala makambo en dehors ya Bible kotraumatiser bana. Pesi bana bakobi traumatiser ozwi mwana moko ba likango mama nani copain ya mama na bango osala bango mabe na nini intérêt nini papa wana oya uti Congo akoya asala bana wana mabe intérêt nini. Mama na ngai soit forte nzamba za na kana yo lingaki libala na yo opesaki toujours mobali na yo chance ke bozala malamu mobali na yo nde mutu a décevoir yo aza ingrat oyo sali nzamba kofuta yo akozongisela yo oza déjà na ba évolution ya malamu bovandi na ye 17 ans otikala kozwa ta velo apamba te boboyani yo wana lelo ozwi ndako na yo na crédit yo wana lelo osombi voiture na yo continue vie na yo nzambe aza na ka na yo eza na mutu mosusu okoki kozala na ye azali na ye porte malheur. Eza na mibali nyonso tu te bamemelaka bato bonheur eza pe na basi nyonso tu te bamemelaka mibali ba bonheur eza na mwasi mosusu okovanda na ye aza na ye porte malheur ovandi na mutu 17 ans asungi yo na eloko te eza kutu bon débarras oyo balobaka botikala na bolingo ya bana. En tout cas soki divorce nga mama Bijou napesa conseil soki après divorce il faut bozala na maîtrise bosala na mabete bofinga na te kosala ba Facebook ya lokuta kofinga kosala boye ça sert à rien bozana bana na kati mutu aboteli yo bana aboteli yo bana 4 ake maternité 3 fois kokai pe kokufa pona kobota bana wana papa na ngai pasteur. En tout cas senga mwasi na yo ex na yo ba pardon mama na ngai kozala dessus te parce que oyo sali bolamu na yo ekoganga un jour yangwana déjà ibandi koganga. En tout cas courage sois forte. Mama Bijou nga napesa na conseil sokoza pasteur se comporter malamu parce que bino ndem bote ya kabiso makambo bote ya kabiso yangwana pe bino moko pe bosalela boboya ka divorce bino moko bokomi ba le premier ya kosala divorce. En tout cas mama Bijou nga napesa na conseil na ba papa pasteur ko se comporter malamu parce que matea na bino bopesa kabiso bino pe bosalela yango. En tout cas vraiment nalingi bino mingi mbote na bandeko na nga nyonso famille mosi Bijou mosi alinga bino mingi na pesi mbote la ba copine nga bisika surtout bazali mama Jolie mama Maggie mama Bijou la Blanche mais na quadrate. En tout cas nazo pesa merci mingi na mama Claudine obenga nga la privé mama Claudine Orem pona ko pesa nga ba conseil. En tout cas nzambe apambola yo na pesi mbote na babone na nga nyonso bato nyonso to boyebi mama Bijou na ba oboyebi ngate bato nyonso to bolinga nga na bolinga ngate mama Bijou alinga bino. En tout cas mama Bijou nga na pesa na nga ka conseil ba pasteur to se comporter malamu parce que biso ndem tutote yaka bato makamu tote yaka yango wana pe to salela bye.